Tata le pétrolier, Jura Santona, Azim Ochoa, DJ Miel de Paris, Dominique Mayemba, PDG Willy Sebele, Papi Moulokwe, Théophile Kitamou, Michou Echele, Mama Echele, Aline Kalonji, DJ Sele Gino, Jolika Chama, Jeanne Donna, Chéri Momoumou, Cédric Momoumou, Junior et Tata, Anne Fidji Peporando, Karine Boukaka, souvenir de Paris, Clarisse Katoudoua. Ok, bonjour chers internautes, bienvenue sur www.congovibration.com, votre site d'actualité, votre site qui vous donne toujours les actualités claires et puis limpides avec votre émission Zoom de Star présentée par le mignon garçon de la presse congolaise, Jean-Cy Luonda. Ndeka Boye, Bikane Naïb Sarabino, Jean-Cy était un peu malade, maintenant je suis de retour dans Naïbik, absence n'a déjà dans internet et ça là qui bino internet moi pas si aujourd'hui je suis à l'Airtime C2 à Wana Ndiaye dans la Direct TV dans c'est pas Zakari Bababaswe yango lelo je reçois pour vous un de grand, il est conforme dans la école de Zakari Bababaswe le numéro 1 Moutoua Gérard Makambo. Il y a la facile, awa, la voix du peuple. Donc on sentir que Jérémy Yoka, Malobébélé. Donc on va parler de beaucoup de choses, sauf de rien. Tourmé Capé, il est déjà avec nous, Jérémy Yoka. Bonjour Jérémy Yoka. Ouais, bonjour, bonne santé. Kitoko Jérémy Yoka. On a senti que tu as un poto mal à l'aise. Garçon, vraiment, ça dit, il a évité comme il bat le poto. Pour battre la chair, bien poyé, tout quoi. Parce qu'il est aussi beau. Il est normal, hein? Il est bon. Normal, donc, bah, signer son habit. Vous avez déjà boire donc, vous voyez la chambre, na mobile, non, mais mobile, na habit, vous en êtes dans un an, donc, c'est un peu ça. Jérémy Yoka, tu es au couture en plein travail, malgré tout, au déranger travail, nayo, donc, tu es banane, Jérémy Yoka, au salandeni, pour comme la voix du peuple. Secret dans nos alliés, Koyoka. Boulot soki yoka critique ou évoluer donc ba critique et puis tous na posa ya évoluer au Kenya musika toujours ensemble avec la Zakle voilà lokola Kinshasa ça mabele à Zakari et puis voilà quoi il est normal talaka après ça boule ya nkoi masango ba doit melana ki ça ça peut aider na Zakari ya ba nkoi mabele donc kini mabele ya nkoi pour Kinshasa ça mabele à Zakari donc Zakari saling après si boule nkoi nkoi kanga ki ça boki morote donc voilà on te fait tout mais la pembe na yepo na se ya makolo ya Zakle bambuma kitoko za mwebele quoi ba téléspectateurs o ba internautes nyoso ba landa yo bangba yeba o uta wapi o ute panani to Zakari mutabimisa yo na ndenge lelo comme la voix du peuple au poto mobimba partout ba bi que Jérémy Yoka la voix du peuple o uta wapi to vaneka na palais to zalara quelque part ba retira o tonde te moi ko yunga na ndenga ba TV zala to yunga ni moi tour à TKM na radio moi tour à Canal 5 et puis voilà et mais papa to kenda pena to ngobeta liso na ngotro te po za place to travailler pas comme il faut quoi et puis après il n'a aucun baissé donc banque congolaise et pas tout le monde travailler et puis tant banque congolaise on kangama na ngone kangamela wana to combien na so chômeur na palais tant ko bi chômeur na ndako talike te ngabulo na ngai ngo fona kota so tant mo bo Isaac la zo recruter ba journaliste casting to ya 2000 personnes mais ba recruter ngamo donc voilà on a gagné ngamo ndenge wera recruter ba chanteur na la samba plein so yemba convaincre ndenge jour wana ezalayi et puis voilà na convaincre ngamo ba na poto tout ba yebi solo au sala ndeni pour convaincre Zakari Babas musala ama sa no na bisote
moi notamment si na bisote to kutana pe na nzate to pesa na tambote mbala moko. Donc boulot et puis style moi qui zacharisme na kat ndenge mo jour na gagner bi petit na talio pe na me na monique en fait tu es vraiment un Zachary mais en miniature quoi. Na bien dans le vie mo animé loko yo. C'est que faut nazala ah pour na comme appeler Zach la munene. Parce que tant to là biso ba masa ba no benga Zach là. Masa ba no benga Zach ba Zachary ba masa no benga Zach. Mais comment on a eu de face c'est le roi le roi net le bar trotter par rapport à voir nous les ala haute sauce là ba commentaire sokozoloba comment on a boyoni maté mutaloba le roi yo surtout maman yoka mère nanga maman Mathilde yoka na pas na biso papa yoka ba ko biso ke na loba trotter et ça ka question à personne na personnage o eza musala boulot na biso sengi to pese la trop to lobi trop mais na ndako boye même surtout ba forcer na ba biso na ti pendant loba te jamais on aura un problème. Donc identité na yo peut au bima non pas Zachary Zaki façon de parler non pression na yo y a des salles Zachary accepté. Voilà pression pinch et puis être capable. Il y a aussi la papier morobo imaginaire. Parce que quand on est capable il y a to vendre place morobo na sali commentaire na mo mbala moko direct sans qu'il faut papier ba corriger non ça dit na sala on sentir que té o so daki papier fallait les cas. Le cas là institut au ba prendre KP journalisme tonde. Ouais dans les cas on a ba formation et puis tous les cas bon ba ina animation culturelle to kenda mo ba clip centre de langue interdisciplinaire mon pote tous les cas ba CFOJ mais yango tende commissaire boye eza ko linga boulot ko linga musala ko chapena mayele ko yoka baninga koyoka batutu quoi. Combien d'années déjà il passe Zachary Bababas? Exactement, 5 ans Zachary Bababas. Lelo so biolo ba malamu Zachary ko lobani. Malamu na e eza que na a oza la ta musu soki seulté. A oza ta parmi les deux patrons ya moko ba yoka pe ba travailleur na e. Ko lobine pe ba bi ah ya pe boule. C'est bon donc après ça lito yi ayokaka et puis a comprendre biso. Mabe sigo mabe na. Mabe azakle ezali que sora yanduki mais il faut être franc ayanduka jamais contre biso mais na cadre que non bon si ko nengeza boye na koti li solo donc a koti akepia ke nakati na suka yango pour la rater donc ma bene go zanengona Jérémy Yoka cher internaute binomo bomoni Jérémy Yoka la voix du peuple yeyo hein na pala zarabon te mère na biso yoka ye mora yebi mona na nenga zalaka et puis tonto banda lisu sujo babi Jérémy Yoka rankiné bano comme na Zachary ou banga lisu batute au respecter lisu batute so bito banga peut-être c'est trop de respect za rasouté parce que yebi ke parapluie azali donc so bakanyo na énergiste na inner 5 obi mais donc comment nokara donc comment babi Jérémy Yoka la voix du peuple biloba loba il parle quand il veut il fait ce qu'il veut point. D'abord on a sepeli makasi na question na yo. Avant de répondre, on a une analyse andoulé. Analyse toya, voilà, analyse la musique pendant des okende et puis to robeta masolo mususu. Mais pour na koloba que Jérémy aura comme un poli. Na auto sera so qui a tapé ma voix, c'est non c'est un garçon poli à l'obaraté. Mais en tant que journaliste, na libre au sala, il a réfléchi parce que journaliste a réfléchi ça ka na basse voiture. Na libre, il y a expression nga mais sans que étouffer pe baninga. Réflexion nga étouffer baninga ti. So moni mutu abando comme étouffé et ça bateau la vérité donc il faut qu'on différencier vérité na ba insulte ben insulte tout ça là souté certainement à un certain moment moi mais plein de maturité les lots tant on est quoi. Et là, ni ne ça la radio parce que ils ont battu belé artiste. Donc honorable Gilles Boulembi, est-ce qu'il a battu commandement? Soyez comme toi mon. Sois Boulembi. Honorable, mon beauté, ça la bien. Donc il y a peut-être battu qu'il a battu il y a commandement, il y a linga la facile. Il fait accueillir bisotikal. Honorable. Jérémy Yoka. Ndegozulu. Nekozulu. Merci. Qui te bonne santé. Oui, ça va, ça va. Je te dis moi vite fait parce que vous en a car, on a vu que vous en a réunion à 4 mois et là au moins par rapport à. Ezatanaï. Ezatanaï, bamsu basambuyaki, mais ba kokite. Donc Jérémy Yoka ezatanaï. Ok, merci beaucoup. Donc Binomo Boyo qui n'est l'équipe nationale à bien en Otanaï. Jérémy Yoka, on les a battu belé, on a battu belé panzi likolo, ça là, ils artistes étaient, ils journalistes. Mais comment tu as musicien panzi likolo, et alors on est dans mina musicien comment soit Yoki Jérémy Yoka, comment banga comment na réserve.
point au commissaire journaliste mobo comme dans un mobo au bangara makamute au bangara rankinte aux un mobo dans romo bank ça n'a pas musicien point. D'abord on a le bien lelo et pas na yo et ça chance pour nanga batuto na leza bango balimbisanga bato babi ke na leza bango balimbisanga mais je ne crois pas que ngana ya pour na leza batu mais ça pour na ça analyse il y a bien non on peut exemple moko musique so ne zo kende biso to ebi seleo to ebi ndenge seleo ba ne ko taper lix tango ta mona ba jaguar tango beta ba forme zo attaquer ba vie belé na mamba bilamba ba non ça plaisir na parce que kini ya bongo mais seleo asila seleo asila ndeni te yo po ebi ka asila ti awa beta ba plaisir aussi mbate sikoyo poto ebi sa seleo wenza monzemba c'est bon ye mana mo so monzemba Tikinga monzemba papa et au baseli na faire go OK parti OK ka partir Jésus de Nian ça dit comment et là on se refait ça toi so courage ça négociation c'est Léo OK après maison mère c'est le scram carrière no simbité pourquoi faut toi c'est bon pour ça les forces sikoyo abak ça va multiplier ben fort et simba moi ba mission so ba na chance té entourage na bango tout ba ça bango ka osa danger atabo le simbité leader de simbi mais tant que c'est le arbeta tour te na bar moboé koto ya Kingasani biso to kinda partout ngaza la voix de Kinshasa na mambo ele kana mokili mobimba na mambo ele kana Kinshasa mobimba faut que c'est le na nenga kin osili pona nenga Sénégal so ça c'est na Sénégal etalingate hein mais obisko obi yo ba vérité na yo yango est-ce que ça là qui les ébat pour vérité na yo ça rapprofondir mais que dernièrement autant que les ende on a biso brigade en pleine conférence de presse na biso ni ba tout ba poser ba question mais yo ezaki na éviter so yakin Cameroun Anthony mais brigade azong c'est la raison plus tard na Bible moi je suis un chrétien Bible bisinga boye vaut mieux blesser les gens avec la vérité que de tuer les gens avec le mensonge moi non on bateau faut ça va négocier ndekosili la muka pour elle to conseil que danger tu se retrouver mutupena mpavala au moni entourage il y avait na biso Talou Bouangé Adolphe Dominguez bando conseil vio ça ka danger via aussi la te ora danger ti wera lia ya solo via vida biso to ba fara wenge to Antonia to na to de kufa ozoban donc il faut se battre là ba batikali bazo si la bazo kende te noko mata aussi là yango to ya to bité ne so les boga après maison mère au kokité la muka me kombete lo moto tala nano asala mo ana Katarine soki hein ana kata bilo mo bongo bon mo bien mais simbité po anini stratégie zate il faut affronter presse il faut affronter TV il faut qu'on arrête ma stratégie il faut qu'on soit là net il est là rotangla musicien oyo ba fan club ba c'est la réunion ba ça soutien et ça soutien roza tant mususu so la se tromper est-ce que la on est pas où est son te bi ke bala mansaka banko iba parlementaire à la Zamba ba monsieur tout batikala idéologie ça soutien et c'est photo tika on a liwa Jérémy Yoka il paraît que Maham tout ça là ka Zakarim Tatine Nara na s'appelle pas lobby il paraît il y a lobake et c'est information ti parce que ngana yoka ya ngona bina tout na zana heureusement yoka on pas battu bakanisela ka mutoyo akufa to réfléchir na place na ye to pesi ba réponse ekoka te ye sa kufa na ye mais mutoyo pe azana bomoyi et ya normal a raisonner que un jour mutu na ye ekola te koti na manette ndenge yo lati donc ngamo na za awana ebino ke nazali mwana wa azana sema kula zakle mais boulon na biso ezalaka libéral ngam na Gérald ngala facilité ngam na zoko kumbela basolo tout zakla sa politicien il fait ses histoires on se comprendre donc to tambola na to ebike ligne éditoriale na biso ezaboy et puis to travailler ngona mais c'est pas que zakla tindo finga mutu sala boy non d'abord yemo zakla finga batute Fimbo alors ba ka vérité exactement fimbo nde ngona batu ba koma mona neto e fingi te fimbo za sensia kolobake to ko dénoncer makama mabe to ko ba vérité pombo ke tambola bien nabi Jérémy Yoka lelo par exemple yo kokabona peut-être c'est trop dire au longwe OK ça s'appelle lo nous appelle idée ça s'appelle lo moya yo que tiki veza karo c'est le pelona non so na lobi ke na za na idée au longo na sa lo mobo na za na ngona nte en tout cas l'idée wana banoko baba c'est la ba remplacer ngabo souffrir nan bo zela nanu po na za nanu mais le maman na biso abota ngate po na za la kaka na lingala facile donc na rolongo un jour lingala facile na roza un jour de activité mais toujours na sama ko la zakle
critique ezalate te na leka nga non sango te poni na l'équipe non zakari kunenga zawana te biso toujours na sama kola mola siko na sama kola koti ba faire mususu viens na biso siko nga na bibo au continue ba faire mususu parce qu'on dit toujours la vie continue cher internaute Oza Jérémy Yoka la voix du peuple na biki du peuple ngo ezaka biso te kineza partout na babino bola na biso ba Italie kilo ya ngando na Italie Blaise Mobobo Zebele donc na France wana lelo sali plan na yo ba problème o lelo comment nango lelo na batu neti tozui pena en ces 4 awa yona Koffi Olomide ozowelela na nini partout bat baya bo Jérémy Yoka donc yo comme le neti donc base ya Koffi comme pena ya yo eza nini yona Koffi Olomide parce que lelo solo peut-être mon lobby bo solina quoi droit simba touche ko simba touche lingo loba nini kolongwa linga la facile lobby te ke soki un bon matin na longo linga la facile ça normal na za mutu na okenda nde bande musu balongwa mais proprement ça dit mutu nga lelo sona linga la facilité yango tende kolongwa pire petit sac yango tende opesanga biloba loba na kombo peut-être barando osko yokota par rapport et pas ya vie te on est batike la rechargement bozo kota ka barando fi honorable yo zanora au gira loko moko mwana moko te abona babeti pa bongo mbata akangi munoko vous comprenez ata ça ya edi mukolo wana pena ya edi ya kolakisa ngaka makambo na sala ka bato sala ngonga pe parce que moi mabe no bisinya sinya mabe no nde bisinya te mais je crois que en termes de barando no lobby il y a pas de rancune hein toi ba rancune te mais tozali na bato mususu oyo balobaka ke système oyo to vivre na bato tozopona moni eza na bato mususu to pesa na mbote mais to sola na biso te to suka na mbote mais ça pena bato mususu lokola mbote ezala ka porte ya ouverture ya relation surtout zana obongo tu comprends tout le monde yo comportement na yo on dirait mon abazona nganga zana obongo donc musika tambo te 100 mètres mais ça rancune te eza to sola na biso souté to so comprendre atala ba cité ba pa etola ka ya ba voisin sobité voisin na mona ke aza mo boye to sola na biso souté parce que problème des ali eza ya Koffi Olomide parce que babi omoni neza bonabi ke batu ba c'est dans les tendanciers bola nanga depuis Toronto babi singa j'en 6 jours aux Jérémy Yoka mais quand tourner pourquoi yazalaka so bat balongwe pa na bango fingi so bazuka problème okie batindaka Yoka loba bozebeleka Yoka point poser la voix du peuple mungo munene tonde marika pinga longo linga la facilité lono na finga yete finga ba Jimmy Mukende nani yo Jérémy Yoka na finga nani finga bango ke nani ona la tara chaussure te nani ona la tara bona nani kasi baba bandeko no bosala na bomba sala CNL CNN a chaîne à télévision CNL o ya magazine on le kana TV malheureusement batu ndozo tanga na yebi bango te omoni sikoyo bo uta pale moko école moko te omoni elingo loba boye na kokite koloba makamba muto na yebi ete tozala clair omoni ska bakoma loba ke barankini mais to na yebi yote na obeta lisono ndenge ni te to sela mukoto yebana tam soto yebani to sololi muto yo komone tel et comme ça bateau une invité mais ingratitude pas Jimmy Mukende bozana bango awa na linga la facile so kutana mukolo kutana muto tangi kombo komba onani Jimmy Mukende mukolo de Zakari baba mukolo kutana Jimmy Mukende otuni songa na to yebani na yo kana réponse na été to yebani te cher internaute Jérémy Yoka donc vous comprendre que la voix du peuple donc à la libre expression donc à faire ce que ya Koffi Olomide bazotinda ka okaka Zakari problème kaya muke face à les moi coup des olo neti yo ozana mona na ndaku mona salelo mo bêtise ou bêtise siko mona miso bate monani et créer problème ya Koffi Olomide tout est kaka boye o sentir que créer problème bozui au niveau ya commentaire oyo yo sali oyo vient na biso pasteur Bouana ba sali donc c'est que linga la facile mobimba monde mobimba o bota la biso bazui même illustration ya linga la facile leki ne ba commenter o eza ko salir peut-être réputation et artiste congolais na bandi soki photo to salir réputation artiste congolais Kenya il fallait te porter so ça va prendre au salir il faut te porter Kenya plainte pour leki ba TV à Kenya non moi je pense que organe sur après c'est libre il y a lobela makambu ya rosala rédaction nyonso eza na ndenge traiter makambu na bango bino zaki mystique po to linga la facilité po omoni batu tout ba lobela chef de l'état Joseph Kabila Kabange na mboko yo tant biso to lobaka linga la facile vraiment beaucoup mi ça mu konti trop vela monsieur Tien Tshisekedi wa Mulumba prêtre vie mu Kongo Nkoba
via musique le tant maye akiti na kisasa ba combattant ba bande opposition ba yego ya maye ba bige non vie bon moto carte otindika car ba te fait lobela ki ngoti mais to linga facile lobela ngo et gazi sous non cela veut dire que eza lingala facile mais aussi là naninga faute ne obi artiste musuba vida par rapport ne bozala qui vont na non senti que moi buzz qui tano wa oyebi te ozo comprendre te lingala facile si la te artiste belende basila lingala attends na mais mo pena na vrai sens quoi lingala facile si la te par rapport non attends yo par rapport je suis le superviseur ngai nde mokonzi ya lingala facile nazali conscient tant mo ba lingala facile si la te lingala facile tout le monde et ça qu'on nécessité les sous curiosité ndete pourquoi et ça n'en croire au saka mbongo za wana keba bat ba côté la pamba donc lingala banini lingala facile ezali et ça qu'on nécessité les sous curiosité pourquoi stratégie sili non eza eloko bana mokili salama bana nzamba sala mokili na ye na mokili oyo journaliste moko te informa na manière obiso to informaka tangu esalami voilà yangana e nécessité ki curiosité à tout le monde oh signe kolobelo na soya signe kolobelo oh ba pesa information pe boy na vite sa boy parce que to bi na époque ba fait na biso ba faire biso lisimo hein ya RTNC mokonja etuka eko zaira mobutu auta bongo ko bongisa gbagba na mobuka nagi donc on sorti style même moto atali pena avec gbagba ndenini elie mais linga facile tango Kinshasa poto pe mokili mobimba pona bino sango malamu ezali esengeli koyeba ke mokonzi ya mboka Joseph Kabila kabange elongo na gouvernement mobimba basalaki ba effort pona kobongisa pont Matete oyo ekomaki déjà koliama bolinga koyoka ntango ke bandeko bakei awa esengeli koyeba ke bandeko ya OVD nde bakitaki na terrain basali misala avec un partenaire idéologie bana Matete batona na esengo oya boy ezakaneyo oleli Aymar Mongaba oki munayo to oki pa Aymar Mongaba mbote na ba condoléances pour toto perdre ser na biso garantir na boto maka deux vraiment Aymar condoléances ya ngwana mais Koffi Olomide bimi obi vient na mystique yoko yebi de on a soya donc et ça li que oh batu ba informer pe boye curiosité attira tout le monde dans la facile ya ngwana. Allez, bat bima ba koma balimangala facile botama comme plus de 80. Obi nangani obi ke walu kuté. BG Manda. Te nga wala ya to sekara ou ke charateur de BG Manda dans place aux ali dans mutaba slogan. Walu kuta parole de BG Manda. Donc voilà quoi. Donc dans l'autre bano awake lingala facile ezate ke kita. Ezande ke batu ba message ko na lingala facile. Ezake loko ezala jamais et comme tout le monde comme otalango eko album ya nzamba héritier magisikati. OK bon héritier wana mutambwe eza danger. Batu tu baluki batala mais après ba message nango ba komo yoka ngo sikoyo. Vous comprenez? C'est pas que sont remarqué. Ngana défi okende tout ba ministre. Tout na batutu basaka ba activité tango ba l'exabellement on a TV ba eko e uta côté ni yoka mutana na nga facile lo so lingo ba bengo ba so to tala ki yo to mona ki yo produit ne teka malega nga facile ce qu'on a choté to solo là parce que to mi da ko chité maleme linga la facile mututu ayebi mokil mobimba ezaki na buzz par rapport beaucoup ici balar makamutu bozaki équipe solide mais ba msuba kei ba sali pe ba bord na bango mona bina ke bina stratégie si la peut-être ba obozaki na bango ba kena na ba stratégie osati ke te na boité to solo là parce que bato bola na biso ba téléspectateurs ba internautes ba bi que linga la facile ezali mais par rapport à notoriété par rapport à buzz et ça parce que l'autre moment on a vraiment félicitations à l'honorable Zakari Baba parce que ba magazine ngo komi ebele na ba chaîne nyonso kene boy onzo kozo ngabo elikelele ozo ngabo mais au sati ba congratulations côté avec na biso Zakari mais ve zong sa ba stratégie na bité bando batikela yo charge ya linga la facile yoka ya lwana ti ozo kokate na nenga faute na sepeli na nous poyo moko na no banino ko remercier souvier moi tango enga ba boye toza na source il y a ba stratégie bataba science ba comme beleti bataba science oloba ke Jésus kwei nzamba kwei ta
nzamba tikali nzambe basata bake sata depuis longwa asala pe ba religion na ye batu bakota kota mais nzamba tikali nzambe o bateka stratégie c'est net mikolo yo to bike na mokili bato ba komi kokota ba science po banginda to ba nzamba kwa nzambe beze sili yango ba shel ba simba kisi c'est que tu fais belle tu nzambe tu fais na nenga masola communication na mboko ndeko na bike yo jour longo lingala facile ata yo no zabo ki Zacharia na nzoto na yo ki zacharisme. Je sens le zacharisme dans toi. On a un vieux au total dans tout habité tout ça na moi maman quand je fais la Serge Gaïmbe Mbote. Honorable Serge Gaïmbe Modi en vita. Ba vieux ko ba lo ba wera na jibe na époque. Malgré ça que la gagnant. Mais oui bien la conférence de presse on y attaque il y a ba viens na biso Serge Gaïmbe viens na biso. Donc blaguité. Na nga licholité na nga vrai. Na chola. Viens on ça les étoiles de la musique festival à munene na chola no chola ndeni. Non. Cher internaute, ok, non, musika te to yesugo awa to misko na faire ne ya Koffi Olomide. Batindio, vous avez parlé. Oui bien, bon la vitesse ya oui bien na comprendre na faire ya Koffi Olomide, niveau bo disposer ba caméra, tina ba parquet, tina ba nini et puis yo cas présent. N'habite na pasteur Boana ba ko bien commentaire obosa ba tout bazu ba image mais bino commentaire o linga la facile et salé. N'habite zaïga pour peut-être buzz yalinga la facile la mukara pour un problème oh tout ça qui n'est beau disposer vraiment ba caméra disposer qui peut ba caméra pour na robinyo mundi butanga sa album na studio ndiayi si e pas ebimaki to akina BG manda mutalibandi ya pembe to disposer ba caméra dans na studio na répétition na sortie officielle to disposer kaka jour on a Koffi Bosala été luwaka lo senjola jour à Koffi Bosala été bo ça dit que linga la facile na ba caméra za qui tout était parqué te nga na informer na informer OK caméra mboko ezaki na maboko Vincent Onokama mwana biso amuke wana maman mayele trop moi to mo batamike mais mayele belé bala moi de Vincent Onokama na Jires Ndedi yake na tiba Portugal no boni yeboye yeyo Jires Ndedi yeyo akenda ba ngola ba Portugal moi koko lisaka mayele non azana na montage liwa sikonga na biboye non mona lokwa net solinga pe ko échapper moi trop bolobe trop vers ça là 6 mois 7 mois 8 mois va ça il ne peut pas moi belé te fabimi na petit solo banene na lingi la sanga chaîne combo ya chaîne oyo to lobaki ke face à la 6 mois ba magistrat ba juge ba ali ba osambisa dossier donc au moni dossier o eza na justice ba lobela ngote ko il face à la 22 mois non eza na justice ko tunanga nini et ça peut peut-être avec quadraté batali pena boy ozwa combien na linga la facile ozwa combien ozwa boy vep na ko pove quadra misi ba ko chelo pe batuna ye na bike ba Sandra Kazadi bazali ba ko chelo pena paquet ozwa ta so combien de mille wana ozina mutu ka binenga boy yo mtu faut gérer Koffi central osuka ndene mukolo business ero osunga pe na vie ya ona ngina lo basiko mukolo ngai oyoka nga sango ke na komi ko gérer ba Koffi central wana nzamba pinir ngai cher internaute donc l'argent ne fait pas le bonheur. BG. Tu as vu ma solo batte belé ba masara so ba J3 Mimbongo grand chanteur. Te ba ponika yo pour l'intelligence peut-être expertise na yo au matisa intelligence expertise et au salon la lingala facile et puis après ça est-ce que nga fona za la kana mukongo batu. Ba chelo grand lave mon grand là. Zak les sa grand lard di. Mola a grand lard. Est-ce que ma solo ce qu'on a solo na boss na ngai il faut na lo bangwa. Ma soto solo ebité est-ce que atie combien est-ce que so ozala mutema obimisango est-ce que so obimisiango et ozala travailler te il y a aussi ça faut pas oublier l'argent ne fait pas le bonheur kasi bolingo oui et ma fait la biso madilu que son homme repose en paix donc ngala bolina ça que na bolingo bon te na sima to ke non pe musika te par rapport à activité ndeni programme linga la facile masoleza ndeni linga la facile ça que bientôt sikoyo stratégie nzambe bientôt sikoyo tozo salelo mobe to bengango lingala facile adore le Seigneur parce que bino bozara toujours na makam o la musara suba je place na sepela pendant mois de septembre awa bana po komi mokonzi est-ce que do pesi stratégie makasi o tombola pe susu lingala facile voilà na mois de septembre awa to fêter nanu 6 ans ya ki Congo chiluba na Swahili facile et puis tozo organiser lingala facile adore le Seigneur bon parce que ba Jean ya lingala facile to ye manzambe bon su pena héritier ilanga a papoli neti yo we maneti chani netinga bon so pena blo affaire so mbayat neti lengi na ba voyage wana on se dit na 12 livres affaire so Charles Mombaya père son âme on se reprendre na bimisi sko emani chims abeti blo frère Patrice bonjour comment ça va hein Ibrahim Nokoua
ba BG Manda ba Gogo Yongolo ça dit biso tout voyage wana to komisi nzambe slogan mikolo bwana ngo parce que bino bozaka moi chaque temps chaque semaine chaque mois bo to ça ba kolo masolo to beta ba noko ba fait tiri ba noko ya on a besoin de ba stratégie te siko to commence siko ba tu ya to zongisela bino sambole Sambale Zoma. Babi pe mikolo pe na nenga mpanze pe bwana charge oyoki yango dea. Muto pe naza na charge azali muto aza na charge bango mo ba dolo ba charge wana ba yebi charge na bango. Ozo comprendre? Biso pepe. Donc bino koto so bango kuna ba beti bwana charge bino kono pepele donc bon. Biso to se référent na bango te. Na yebi ba oui parce que le lot na bino fona place wana c'est bon. To se référent na bango te. Donc charge bazoloba eza bango on a rien à voir et puis nga elengelinga va ces années eza que batuto ba lotaka biso na nenga guerre to pila et si là ba comment on soit na bango na bango on se comprendre parce que moi nga loba peut-être wana eza wana tu me conseil mo boy yo comme da chef il faut moi stratégie mo bo mona te ke linga la facile oui comme ça na mo ko créer babilo mo boté au pe ko bimisa su ba magazine mususu Lingala facile et bota TV. Lingala facile et bota chaîne à télévision. Donc on a déjà que Lingala facile et bota direct TV. Mais yo sali magazine bota na chaîne. Faut ba stratégie nini sunga direct sunga ni mo bossa. Oyebi ti TV za la. Oyebi ti TV za la rawana. Oyebi ti TV za la rawana. Pendant on a TV lo al bosso la kanini. Faut ça ne mettre. Ozala na émetteur na yo ne au permettre yo fréquence si tu donnes ba sombela za clémétere émetteur ezala déjà espace ezala déjà tu as 4 émetteurs donc on est reconnaissant de tous les Kinois pour ba somba émetteur moko parce qu'on a stratégie nani idéologie on va bien mutu mo apesa rande mola te nzamba babul Zakari ba baswe au mona ke attaque Afrique. Donc, Union africaine est fonctionnée. Basati te to boni to suki. Appelez Zakari. Zakari appelle si boule Afrique est tamboli. Vous comprenez? Donc, Azam Mutoyo a blakisa a pesa idée et pas to suki papa. A betelo simbi. Donc, il faut même pas que le bakeo mutu moi ya idéologie boité. Jeremy Yoka, directeur Yalinga la facile, au Ebi que tour il y aura de bonnes choses parce que toi en 2016 au promettre Bissonini pour 2016 pour surtout Linga la facile. Non pas Linga la facile, toujours promettre bino que ba stratégie sika, ba style la montage ya sika. Oh to ya ngo ba choso somba ba ali, ba audace ba ndengi ba ali, ba gelo zambo ba tutu ba zawana donc to ya ba stratégie ya sika ya montage. Et puis botala bien bon mona ke ko tiri to pesa dans nos repos ko limo pe na moneza rasouté ko ça comprendre ko tiri donc caricature en général quoi ko tiri peut-être casquette yena na quoi valer to vandisa bango nan ba mai wana zaki ba mai la batu bakena kenna na yango ne masolo papa ta sakana ça ngala facile ezala na toilette na poto azibul na ye abengi Willy Abibu Indou se bandi. So yo boule ngo ezaki wapi. Siko bando sala o sala masolo na yo. O pia nini comme idéologie. Fait des sociétés liwana na occupé yo. Voilà charge. Jérémy Yoka cher internet. Binomo bomoni directeur dans babi kalamingité ba innovation kalamingité ba stratégie asika parce que tout roso boyibi to détecter bino ba magazine comme belebele kili kelele lilala tout etc. Donc grâce ya vient na biso le mola Zakari bababa si on est toujours maele soko bakobakaka ya moni lelo tozaki na yemoko Yoka apesa biso ba stratégie biso nini o bazo bomba nini o bazo organiser pe le mois de décembre nini susu boya to komisa sacle donc ba journaliste c'est toi qui ça boya to komisa sacle po sala likambu sacle ya sala te to bi faire ça la tige mangamba oh boya to komisa sacle boya to bengi batu boye o wali nsema wemba bondi mela nzambe bondi mela penga bondi mela nzambe bondi mela pe sacle parce que bonjour oyo on a nenga TV jour oyo zo problème Zakara quotité oloba na Zakarine papa moi na a ce problème papa quotité oloba mamnyo zoloba déjà problème papa lobi te et papa problème supérieur au Koufi problème supérieur nyoba ke obelaki papa yaki na hôpital
apiaki mbongo okufi Zakaria comme ça bino bateti nana dans au moment bina que ba ya solo ne bat baloba ba Zakaria comme ça banane tout bateti moi liloba ya suka dernier mot et ça la bien na lingina sili saka na oyo lobi wana Zakaria comme ça banane bateti non omoni américain ça moi na e toi en fait un enfant américain vaut 1000 africains et 100 européens 500 asiatiques on s'en comprend ndenge ba bisaka ndenge to mona ba vena biso ba le roi de la forêt pourquoi ba monsieur toi maison ba raba star ba raba vedette bango ka ba yebana bango bilona bango si erataka te o revese que maison me rolingango makasi ukabola nandi maka kondima mbangu ya moloko tu journaliste papa ngam na to biso selo asilati te ben ça ina maison mais tous gentil ngam na biso selo asila ngam na biso que le bogar après maison mais carrière simbati na solo banini nabi pourquoi ba ngonde ba maintenant ça la gentil to ba notala ba analyse wa au moins ba mission son papa donc voilà le roi to tena mite muketi kana si ça idée na ngai to mona ka faire la de la forêt d'abisa wa musicien petit bon na longo na de la forêt na avec la caisse de tous les temps de tous les jours personnel ne vers novembre c'est ndusa oh yo yaka yuma yo gumba mukongo gumbi yo chembata ta ogunzami tambola bongo tsaka yo ogunzama obando tambola démarche non yangwana quand est-ce qu'on scanté no côté ici yango ni ba Anthony Sampaio ba Guy Moller ba bénéficier nango parce que ba ozo comprendre puisqu'on a compris ni ça yoka salaboy ozo comprendre te au moins lelo ça peut côté au vanda na brigade au solana brigade tant brigade oya solana ye yoka ya lobaloko la nani brigade lobaloko la nani ah on comprendre kakol alobaloko la nani bon tout ba école kaka sikoyo Anthony Sampaio alobaloko la nani faut qu'est-ce kaka comment leader mo ba ko sana ba baloko ayete ya normal te donc eza indusa okota na kati ya boss na yo okota na kati ya idole na yo moi ba mbote ça bien na pesi mbote na vela nga parti makusa na poto mais so royela nga mbo na nga okenda na nyongo esanga bien pozo ya kisasa na yo ka ntango ye pena kisasa olie matungulo le pilipilo melimai o tamona mituka aussi so zongo matiso avion zongi poto mais nyongo na nga ndozo futa te esanga mabebe makasi wana pena mbote pesi mutu et puis vela nga Simplice Aundu et vela nga Serge Lukile bourgeois wana kisasa ya parti a bloqué na WhatsApp mais donc c'est la numéro pour la solalé sous ça chalar na ngai bien quoi bana to poto bobi parti makusa bobi c'est les Jérémy yora la voix de Kisasa te la boire côté ah Jérémy yora on sera libanga Eva liquide on sera libanga ça dit Eva pena on sera libanga mais lelo na boire eti ah Eva na boire oti te na boire eti donc c'est bon te na c'est ça ba tout bwana poto so moni kulutu na ngai parti makusa bobi ça ya parti keleki na yo ana posa mbongo na ye atokaki papa na ngai Edi Kilombo ya Simplice Aundu boye bisaye bana to poto papa nanga José Sosongo famille Sosongo mba Clément Sosongo Angélique Sosongo maman Monsieur Élysée na bana tout vraiment boye bisaye parti l'art nanga sanga bien le précieux trésor de l'homme c'est l'activité et puis mutu à vivre na mutoki na ye donc mutoki nanga nde na olela quoi on est matolo te mutoki na te non te ya parti pena nyongo nanga o te nga sa matolo te papa, tu n'as pas la voix de Kinshasa. Cher internaute, c'était le directeur, il y a Direct TV et il y a Lingala Facile dans Babi Mikolo. Charge et ça m'a bourronaé. Kotoyo, pepele. Oh, le couteau. Donc, tu as le couteau. Non, mais ça, donc, Kitoko. Masaranga Imar Mongaba a présenté sincère condoléances dans la famille Tobi qui sert à Koufaki, sans oublier encore Eric Mayoni, Eva Liquide, sans oublier au centre que rien à dire à Tokolo Masaranga Moïse, c'est lui qui était derrière la caméra, sans oublier toute l'équipe Yakongo Vibration et puis pourquoi pas à Chancel Mbemba Demide, moi je t'appelle le Zéis du ballon rond. Donc Chancel Mbemba na lingage trop. Aibi Moussala. Chancel Mbemba en tout cas félicitations au salaire pour Moussano bien. Ok, donc cher internaute, je m'arrête là. Nabi que Binomo Boyo Kinde Jérémy Yoka, Babituro stratégie à Sikezo Bima, Babito Mbela Zakari. Voilà, Mbela Zakari. Bino tout borozala parce que en fait dans vous je retrouve le zakarisme en fait. Dans nous. Oui, non, Eva tout boya to kumisa zakle. Bondi bela nzambe, bondi bela pe zakle. Do boya ton jour on a to kumisa nzambe. Et puis tu commis ça. Flatter vie, ça les gars, moi j'arrive caca.
salane musala pe batikelo charge pepele batikelo charge et puis anniversaire à boss nangai le 15 septembre 52 ans. Oui, viens sur fête biso to ke na biso na place. Parce que oui, tout nangani, moi je m'arrête là, je laisse le micro à Yemoko Yoka. Ça na ba biloro na bando banda na tilelo no za no komi mokonzi na tikelo micro. Oui, bien non, il y a le liboso ça que anniversaire ya mokonzi le 15 septembre 52 ans. 52 ans to za na plaza. Et 15 septembre pino sebi denda to za na plaza. Mais na cadre indusa bato bamokili pona bino ntango malamu ezali ke lingala facile ezali lokola mokili oyo nzambe asalaki pe a préférera na ye kovanda likolo na ba angelu kasi kobosana te ke ezalaka na ange moko moto na moyibi moto na coupe moto na soni atombokaka pe babenganaka ye na lola conséquence kaka bato banturaka ye babelela ye charge kotoyo pepele ya nyama Mundela chafaka turanga est-ce que ça rassemble auto salaka batika ngo ka wana na serveur soki o check commentaire ba koti ici yango na betele ngo fara Mundela chafaka oya boye ko bwana gay ko bwana gay ko do quel reportage voilà. To fidèle na biso na pesi ba tutumbo boko pa ke awa ba stratégie zali ba stratégie ali musale yo salma kito ba dame capable ya osala commentaire na ndenge tu esengeli bonali bato na panzana bino opona na bibi na gauche